Ngo ya kokuta na bino lisusu bino bato balandaka biso na Congo Lokole news.com na baye oyo balandaka biso na Lokole ya Congo esika bozali kuna na mboka Pays-Bas. Lelo Congo Lokole eza awa na Mbanza wapi oyo place mokonzi ya Bule Papa Simon Kimbangu Kiangani avandaka. Toza awa na milulu oyo le 12. Donc toza awa toye kokutana na représentant ya ville ya Kinshasa. Aza awa nazoke kopesa ye mbote a se présenter apesa biso kombo na ye nani to tu na ye awa na nkamba ye kosala nini likambo nini ya motuya ezali awa nazoke kopesa ye mbote papa mbote mama journaliste soki moye ezali ko se présenter bana Congo Lokole diaspora o bazali kolanda biso na minute oyo bayoka yo bamona ko kaka mais lelo yo moko bitin na ko vanda boetin fona bima penza na etando ya Congo Lokole news.com na expliquer bango na ebisa bango oyo nyonso etali makambo ya Papa Simon Kimbangu Kiangani nde likambo lelo tozali na kosolola yango. Merci mama journaliste ezali bongo kombo nanga révérend Urbain Swalenge Bernard nazali représentant provincial église Kimbangis na ville province ya Kinshasa. Soki toye komona nawa na nkamba Yerusalem ya sika ezali na ntina molulu ya le 12 octobre o tozali kokundola kufa ya Papa Simon Kimbangu ezalaki bongo na 1951 pe na même date na même heure ezalaki bongo mbotama ya Papa Simon Kimbangu Kiangani actuel chef spirituel. Donc toye pona double événement kufa ya Papa Simon Kimbangu pe mbotama ya Papa Simon Kimbangu Kiangani. Yango ntina toye komona na wana nkamba Yerusalemi ebongisama pona fete lingomba mobimba toye kosanganawa bakonzi ya ndenge na ndenge pona kokumisa Nzambe ko fete wana elongo na Papa Simon Kimbangu Kiangani mokonzi ya Bule. Iyo papa menazali komona bino nyonso bakimbangiste nyonso na bano kimbangiste na moni bango ana nkamba. Or fete boko ko fete pe na centre pe za munene ou bien boko fete pe na Kimbantseke ou bien boko fete pe place inauguration et salamaki na Bukama kuna pe temple pe ezali mais bien nyonso bo sepeli kaka boya ko sepela awa na moyi boza ebele pona nini awa ezali siège international église Kimbangiste mboka ya Papa Simon Kimbangu biso te tobandi kosambela na Yerusalemi meme nkolo Yesu mwana na Nzambe kuna na Bayuda na Israel na Jerusalem na ba fete nyonso ya bango Bayuda minene azala komata na Yerusalem ya kala melokola ndenge lobami nkolo Yesu moko alobaki na Matthieu 21 verset 43 awa Bayuda baboyaki kotosa ye koyokela ye moto atindamaki na tata ne Nzambe pona kobikisa bango nde alakelaki bango mabe ete bokonzi na likolo ekolongwe pa na bino nde na kotina ngo na libota mosusu ekobotela ngo mbuma nde présence na ye kuna ezalaki nde présence ya bokonzi ya likolo aza koloba ete le royaume de Dieu parmi vous. Donc esika ye azalaki tata Nzambe aza kosala kati na ye molimo santo aza kosala kati na ye ndenge bato ya théologie tobengaka la péricorèse l'interpénétration c'est-à-dire lokolo ezalaki règne ya mwana nde tata Nzambe aza kosala kati na ye molimo santo pe aza kosala kati na ye lokolo ekomi tango ya molimo santo donc tata Nzambe azosala kati na ye mwana pe azosala kati na ye yango alakelaki bango mabe bokonzi na likolo na kolongola yango na bino na kotina yango na libota mosusu yango eyawa na Afrique na Congo na Bakongo na nkamba Yerusalem. Donc nkamba ekoma Yerusalem ya sika ye moko nkolo Yesu alobaki ete na Papa Simon Kimbangu banda lelo yeba yango ete nkamba ekomi Yerusalem ya sika yango ndenge nkolo Yesu aza komata na Yerusalem ya kala kokumisa Nzambe na bafete ya Bayuda ndenge moko na biso bakimbangiste Papa Diangenda tika yango na bafete nyonso minene meme ye Papa Diangenda aza kozala na Kinshasa Papa Kisolokele me na bafete nyonso minene baza komata wana nkamba Yerusalem banda tango na bakanga na bafete nyonso minene bandimi nyonso bangi na mokili mobimba to matakawa na nkamba Yerusalem
talantina toyeko kuta nawa mama journaliste. Iyo papa, mais nazo kamwa coïncidence nini ekoki ko salama et salamaki papa Simon Aliputa kufi le 12 octobre 1951 et ko coïncider pe papa Simon Kimbangu kiangani ayeko botama na 15h même ya kufi koto pe na nkamba papa Simon Kimbangu kianga na botami mais sikoyo ekoko salama bongo ndengeni est-ce que zaki prophétie et yebanaki ke mukola ko kufa mwana songolo akobotama. Gouverneur ya Maniema awuti kolobango na ndako ya Nzambe na temple sikoyo coïncidence wana ezolakisa monene ya Nzambe mama journaliste ezali ya solo prophétie ndengo lobi papa Diangenda azako sala na Kananga abandaki na Kinshasa batinde imitation ezaki mabongisami na ye na tata na ye batinde imitation po azala pembeni na tata na ye azalaki na prison ya Lubumbashi na Katanga nde tata na ya bengi ya kei kuna nde na masolo na bango tata Simon Kimbangu ayebisi papa Diangenda mwana na yete basi ya bino bana na ngai bango nyonso misatu bazali na bazemi to na mikumba mwasi oyo akobota mwana mobali ye wana nde akobota ngai sadire na ye kobota malisusu pe na mikolo ezali koya soki nga na kufi nzoto na nga tango ekoki okomema ngo na nkamba Yerusalem na mboka na ngai yango ba mama nyonso misatu bazalaki na bazemi ya solo mama Kisolokele mama Kulut mama Nsalulu abotaki mwana mwasi mama Diangenda mama Bibi abote pe mwana mwasi ekomi na tango ya papa Dialonga na kiangani mama Kiwasisilo ayeko bota mwana mobali tango papa Simon Kimbangu azokufa le 12 octobre na 15h kuna na Lubumbashi na Katanga awa na nkamba papa Simon Kimbangu kiangani azali kobotama na même date na même heure donc ndenge tata Simon Kimbangu ye moko alobaki ndenge pe salamaki donc elakisi eloko wana nde elakisaka polele ete ye wana papa Simon Kimbangu aye kozonga mbala misato pona kosisa mission na ye donc lisolo yango papa Simon Kimbangu ye moko ayebisaki na moto mosusu teme na papa Diangenda ye moto abimisa kundola likambo wana donc mama journaliste ezali prophétie en même temps ezali mystère secret spirituel pona kolakisa ete ye moko Simon Kimbangu aye kozonga. Iyo papa ebongo nzoto ya papa na biso papa Simon Kimbangu ya Liputa eza kaka na Katanga o eza anankamba mais siko muta umelaki na mabele boke kundola ti lelo nzoto wana eza kaka. Oui nzoto ndenge na lobete ezali elaka ndenge Jacob apesaki elaka na mwana ye Joseph kuna na bayuda na Israël soko tangi na Genèse chapitre 47 48 49 okomona ke oezaki na Israël yango peye ko sala mepa na biso Jacob bakendaki bowumbu bien sûr nde alobi na mwana na ye Joseph ke soki ngai na kufi mema nzoto na nga kende kokunda yango na mboka na biso na mboka ya bakoko na ngai pe yango Joseph asalaki kuna ezalaki Joseph kotoyo pe Joseph Diangenda kuna Jacob mekombe yako bongwa na Nzambe alobi lokolo bundi na Nzambe na Angelu olongi banda lelo komone teke so Jacob te ekomi Israël donc kombo ya moto moko mekoma kombo ya tout un peuple kotoyo pe Jacob na biso papa Simon Kimbangu na kombo ya Kimbangu ekomi kombo ya tout un peuple ya toute une religion kimbangisme to kimbangiste et puis mwana na yepe Joseph ndenge kunezaki Joseph kotoyo pe Joseph Diangenda nde papa Simon Kimbangu alobaki na mwana Joseph Diangenda soki tango ekoki zwa nzoto nanga mema yango na mboka nanga nkamba kende ko tika yango kuna kende ko cha yango kuna nde yango tango ekokaki le 25 mars nde date oyo exhumation to bokundoli ya nzoto esalama na Lubumbashi nde nzoto ya papa Simon Kimbangu eyaki na Kinshasa ekomaki le 2 avril 1960 wana ndo tozo indépendance te ndawa na nkambe ekomaki le 3 avril 1960 kino na mokolo mwa lelo mama journaliste nzoto ya papa Simon Kimbangu ezali intact mikolo wana tango ekomaki le 3 avril ezaki nano ka libanda kino tango bayeko tonga ndako apola kite po mutu soka sali 3 jours po apola po bimisa solo po démonstration mo esa maboboko ko simba yekutu te
Mama journaliste muta umeni ebele na se ya mabele bokezo epenza nzoto ezaka normal likambo ya kokamwa oto bengi na théologie mystère de Dieu. Tango Papa Simon Kimbangu akufaki ezaki na tango ya colonisation. Même pays na biso ezaki indépendant akufaki pe lokola prisonnier bakundaki ye na lixe te batiaki produit moko chimique te po nzoto ewumela bakundi ye lokola prisonnier na bakondition ya mabe nde eloka kokamwa tango Papa Diangenda elongo na yaya na yeki solokele dialonga na bake kosenga na l'État pe bake kundula nzoto le 25 mars 1960 mama journaliste en dehors ya cercueil libaya e bandaki kobeba mais nzoto ya Papa Simon Kimbangu etikala intact. On dirait moto yo baguti kokunda sekoyo bia guti kokufa sekoyo lisu ya droite ezali kotala lisu ya gauche ezali kokangama. Signification papa yebisa biso lisu ya droite ezali kotala ezo contrôler les vivants bato na bomoi, c'est-à-dire oyo ya gauche et ya kokangama ezali ko contrôler ba way, c'est-à-dire Simon Kimbangu aza na monde des vivants, Simon Kimbangu aza na monde des morts, c'est-à-dire azo contrôler bato na bomoi, azo contrôler bato na kokufa. Et banda nzoto na ye ya le 3 avril 1960 awa na nkam ti lelo nazoloba na yo nzoto etikala ndenge wana. D'ailleurs muta bakundi akufi le 12 octobre 51 bakundi le 13 octobre 51 bake ko exime ko kondola corps na ye 9 ans après moto bakundi sans ko tia produit chimique moko mais nzoto intact ondere moto aguti ko kufa kaka sekoyo e nazoloba na yo ke ti sikoyo nenga zawa na mozole nzoto bakundango na sama belete exposer bachango kana kati ya sanduku ezali na mikonda bambule lekaki ne bandeli wana batikaki yango kaka ndengo wana bato bazomona ti na bane ba 70 ba 80 na kanso de lana yango nantina na biloba loba na batema bato mosusu yango Papa Diangenda akanga yango pe tokena kosimba kaka cercueil. Donc ti lelo nazali koloba na yo nzoto ya Papa Simon Kimbangu ezali intact. Donc so pe to kei to fungo to komona pe ki mona mesa mona yango ki mona mesa mena lobi na yo zwa nanu mutakufi na le 12 octobre 51 batie yo produit moko chimique te bakundi na condition ya prisonnier mais 9 ans après bake kundolongo ndire mutakufi sikoyo ezali kamwisi munene e yango ti lelo nzoto wana ezali intact. Yango ezosala force spirituelle ya Église Kimbangisa, yango ezosala force spirituelle ya Nkamba po ete kuna na bayuda lokola histoire na biso ekokani na Israël na bayuda na Israël eloko eza kosala force na bango spirituelle ezalaki sanduku na Yahweh, coffre d'alliance, de l'alliance. Et na kati wana mama journaliste ezalaka les objets s'il vous plaît ezalaki baman oyo bazako lia ezako huta likolo ezako kit tanga baguti na Israël nazokene na mboka elaka na Kana baman oyo bilei nzamba zako pesa bango ezako huta likolo bilembo wana baman wana ya mibale ezalaki nzete ya ron oyo ezako bimisa ba fleur pe ya misato ezalaki ba tablette ya mibeko zomi ya nzambe po ezalaki mibale koto oyo ya nzambe oyo etali nzambe oyo koto etali biso bato e biloko misato wana batiaki yango na kati ya sanduku yango eza kosala force d'Israël yango soki banguna bafiliste babotoli bango yango baza kokoma na déséquilibre baza kolela pona nini nzamba atiki biso boye soki basali mabe me na biso mama journaliste eloko kokamwa eza baobjet te biloko te me nzoto ya ye moko Simon Kimbangu molimo santo motindami ya sikisiki ya nkolo Yesu oyo Papa Simon Kimbangu aza komema soki elakisi boye aleya alandi direction wana soki ekebo yango nde yonso ezali awa na nkamba Yerusalemu. Iyo papa, mais tozali komona bato oyo basambelaka babengaka Papa Simon Kimbangu alibuta babengaka mfumu Kimbangu bato ya Église des Noirs baindo baloba nini date oyo le 12 octobre eza date oyo bino moko bakimbangiste bofonda yango Papa Simon Kimbangu aliputa kufaka date wana te ezali bino monde bofondaki yango po e coïncide ti kolokianga na botamaki yango na bino pe bozwa bo changer date wana e koma kaka o Papa Simon Kimbangu aliputa akufa e jour wana papa kiangani mkola botamaki donc babi date wana eza ya lokuta eza ya solo te est-ce que eza ya solo to ya lokuta moto nyonso aza na ye libre ya koloba oyo alingi mais vérité kotekala kaka vérité makambo ya Tata Simon Kimbangu kiangani
coïncidence wana ya date bato ebele bakomi koyeba ngo mikolo oyo tango papa Simon Kimbangu anga nakomi na bokonzi me na kala eza koyeba na penza te me secret wana papa Diangenda alobaki yango papa Simon Kimbangu alobaki na papa Diangenda alobaki na moto mosusu te e na tango wana papa Simon Kimbangu anga nazaki mokonzi ya bule te ozo comprendre alobaki yango na papa Diangenda eloko elakisaka vérité mama journaliste ezali ba preuve ya mibale ezaka ba témoin. Le 12 octobre 51 kufa ya papa Simon Kimbangu témoin ya monene ezali moko ya ba garde na ye ba sodo bazako kengela ye na kombo ya papa Sakwabanga ye moko moto azako tatola ye moto azako kengela papa Simon Kimbangu oyo papa Simon Kimbangu azako lobi yango ezako salema soka lobi yo prisonnier yo lobi prisonnier ezako sel ndenge pa lobaki ndenge ezako salema yango bakomaki atire na papa Simon Kimbangu pe alobi na bango na mokuse oyo etali kufa ya papa Simon Kimbangu alobi na papa Sakwabanga pe bato nyonso bazako kengela ye alobi lobi vendredi na 15h na kokufa likamba ko kama mama journaliste 15 moto azana no makasi bazoko solola ti lobby yango vendredi ekoki le 12 octobre 51 bazoko continuer ko solola 12h 13h 14h bazoko solola balobi mi monto makama lobaki se ko solola bazalaki na doute 15h ekoki tapa papa Simon Kimbangu abeti na panzi ya droite mbala misatu abeti na panzi ya gauche mbala misatu ale amibongisi moto akufi akena ye témoin papa Sakwabanga moko ya basodo bazako kengela ye siko yo moto zalaki kuna te oya koloba ke bakimbangi ba monter yango na ndenge nini témoin ya mibale to preuve ezali leta ye moko metango moto akufaka bakena kokunda moto me biro ezala kuna na cimetière et na tango wana Congo ezaki nano indépendante ba belge ba registraki ke Simon Kimbangu akufi le 12 octobre 51 pe bakundaki ye le 13 octobre 51 et kombo ezali na registre donc preuve monene yango wana et puis masolo wana même tango papa Diangenda bakena ba ye na ye na ba mbuta na tango wana ko kundula nzoto mais l'état azana ba preuve azana ba document nyonso wana ezali pe histoire ba pesa kayango. Donc moto ya koloba lelo ke bo fondé date wana pona ko pesa lokumu na papa Simon Kimbangu ngani moto wana nde azana libungi akosi likambo ya nzambe ekotika laka ya nzambe solo ekotika laka solo lokote ekotika laka lokuta donc preuve yango wana na ba témoin bazali iyo papa mais balobaka nini ke Jésus kaka bango balobaka ke Jésus ayaki pona mindele ayaki pona biso bayindo te biso bayindo papa Simon ayaki pona biso Jésus Christ ayaki pona mindele mais bino awa bosambelaka pe Jésus Christ. Oui mama journaliste wana ezali enseignement pe point de vue ya bango ndenge balobaka mais ezali point de vue to enseignement église Kimbangiste te doctrine église Kimbangiste te pona église Kimbangiste papa Simon Kimbangu biso to landaka oyo ye moko papa Simon Kimbangu alobaki pe asalaki papa Simon Kimbangu masolo na bango na nkolo Yesu nano abandi musala te ba discussion po azako boya nane bandeli musala ngo kolo Yesu alobi mes serviteurs sont devenus infidèles c'est-à-dire basali nanga oyo na tindaki ba komi infidèles bazo sali sote ndenge nga na tindaki bango yango na poni yo ya lobite donc papa Simon Kimbangu azali motinda mi ya nkolo Yesu et puis même tango azalaki ko salisa ko bigisa ba wei ko sekisa ba wei ko bigisa bato maladi bokona ndenge na ndenge azako bigisa na kombo ya nkolo Yesu ezala mabondele azako bondela koma nkolo Yesu mais ye moko mokolo nzoto azako sala nyonso na koma nkolo Yesu alobi Yesu moto atindi ye et bongo biso ya koloba le contraire ndenge nini pe yango mona ka dénomination ba komaka na ba porte ya ba paroisse nyonso Kimbangiste église de Jésus Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu c'est-à-dire lingomba ya nkolo Yesu na na ntoma weye ya siki papa Simon Kimbangu donc t'as la point de vue ya église Kimbangiste yango wana et puis Bible papa Simon Kimbangu alobaki ete nyonso bokozana ngo posa bokota yango na Bible na tikeli bino Bible na Bible yango tozoyeba ba secret ya bandeli ya mokili tozoyeba secret ya Israël libota ya monzamba aponaki secret ya ba prophète secret ya ba Yesu secret nyonso oyo spirituel tozoyeba ngo à travers Bible mais soki tosali Bible te tokoyeba secret ya nzambe ndenge nini donc Bible ezali livre fondamental ya bandimi nyonso.
iyo papa me nazali kuna tamboli lelo na basite nyonso namoni groupe na groupe bakoreki banini boye bagroupe eza ebele afiki baza na bandako Belgique baza na bandako me bino bana ya Kinshasa boza ata na ndako moko te mpo na nini eza kozanga mbongo ubieni tokende na mwalo mbango moke mpo kuna papa azolakisanga mini. Merci mama journaliste tozoloba na yo ete toza kopesa nano makasi mpona baprojet bachantier e oyo mosusu papa azalaki nango na nkamba me ye moko ayaki kozwa mokano ete banation baprovince totonga bandako na nkamba alakisaki biso esika yambo kuna na kan weno tolongolaki mpe matiti tolinga tobanda papa ye koloba te kuna te po kuna eza motu ya mai ya nkamba eza malamu te basali te kobana okita na mai ya nkamba nde baya kolakisa biso kota ya nkendolo seto papa chaki libanga awa nazoloba na yo equipe na biso baza deja kuna misala ezali kobana bakala mingi te le 6 avril to invito tango kozonga awa okoya kokota deja ndako na biso seselaki donc komono passe te pe Kinshasa mizalaki deja na ndako oba mizise balalaka eza ndako ya Kinshasa mais tozotonga pe ya sika donc eza mbongo te ezangi biso iyo papa me nazo komona yo bino bata Kinshasa bobimaka bata ya yambo okoka bona ntisani bata ya yambo stratégie nino salaka pote obimaka ka muta yambo chaque fois na ntisani bino bobimaka numéro 1 stratégie nino salaka mécanisme nino salaka ke toujours bobimaka muta bata liboso bo ezali don oyo nzamba apesa biso moto na moto aza na don na ye na mission na ye oyo nzamba apesa ye banda papa achaki biso passer communal na Bumbu toza kobima kaka premier Bumbu ezalaki na 6 kosakana te papa longolinga na Bumbu nake na njili ndenge moko kaka premier ne 11 mois après naya koyoka awa tosengaki te tolukaki te tosutuka okomi représentant yango soki ye moko amonaki ete mwa mayele mwa bastratégie toza nango oletikala na commune moko malamu topanzango na bacommune nyonso yango apesaki biso mokumba na ville ya Kinshasa donc stratégie ezalaka volonté mama il faut kolinga mosala et puis kolanda philosophie to politique ya mokonzi na yo biso tolandaka politique pe philosophie ya papa Simon Kimbangu ngani ndenge azotindela biso ndenge tozali kosala lokola tozali na kati ya politique na ye yango pe loboko na ye ezali kolo na biso réussite ezali kozala pe oyo ya azali kopesa biso tozali kopesa yango na bapasero biso zokamba pe na bandimi bazo comprendre pe yango zomona ke réussite ezali mwa basuivi ezali yango loboko na ye moko ezosala ete elonga ekwa kozala souci ya mosala tolinga ke sekte nzambe babetsake mabako te nzambe basepesaka ye yango biso bana Kinshasa toza déterminé toza décidé ke tosepesaka kaka nzambe na biso ndenge moko alobaka soki nzambe asepeli biso tozwi mapamboli tala nani na biso yango wana iyo papa tokomi na suka message ino kopesa na baye o bazolanda biso bakimbangiste na bano bakimbangiste po papa Simon ayaki pona biso nyonso oza mundele oza moto indo biso nyonso toza na sima papa Simon Kimbangu ayaki pona biso message ino kopesa na bango baolanda biso tozali fier bandeko nanga bisika binso bino bozali ete awa nzambe atalisa elongi na ye na Afrique ya solo moto mwindo abebisaki po kelamu ya yambo Adana Eve papa Diange na lobaki bazalaki bato mwindo lokola babebisaki yango nde moto mwindo akoma na etumba akoma na mpasi nde awa nzamba atalisa elongi na ye lisusu epa na biso mpona kozongisa biso na esika na ye ya yambo na esika na biso plutôt ya yambo ezali processus yango mission papa Simon Kimbangu ayelaki lokola aye kozonga na kombo ya seka ya papa Simon Kimbangu kiangani topesa ye maboko toyokela ye totonga nkamba Yerusalem tango ekoki tobundisa ye te tobundisa lingomba te soki tobundisi papa Simon Kimbangu nga tobundisa église Kimbangu eza lokola tozoko mibundisa biso moko c'est-à-dire tolingi totikala kaka na mpasi donc to comprendre yango na sens wana ke tango ya bosepeli ya moto mwindo ekoki po maye nyonso Kimbangu aza koloba tozoko mona ngo ke ezali kosalema alobaki mwindo ko mondele ko mwindo lelo to moni na tango na lobaki moto mwindo moko tazaki president to nani lelo ekoma banda na president tina wise bato mwindo oyo mosusu alaka pona bolamu na biso ekosalema yango papa Simon Kimbangu ngana yeko kundola ba projet minene ba révision ya procès ba exhumation ba mise ko sangisa histoire papa Simon Kimbangu tere ya avion pona ko contourner obstacle nzela ba konzi mingi bato mbongo balinga kaka avion yango alukele bango solution ba ya to tonga nkamba Yerusalemi to soutenir bakso ya papa Simon Kimbangu ngana biso nyonso za sima na ye pona bolamu na biso mutu mwindo kom mondele tango ekoki to yeba nkamba Yerusalem
nde message na biso mama journaliste yango wana. Numéro soko ko pesa o ezoleka na bande passant numéro ya papa na biso pona ko benga ye ko yeba lisusu yebele pona likambu etali papa Simon ekozala malamu mingi soki olingi kopesa biso numéro na lombangu. Numéro 081 513 47 95. 081 513 47 95 ou 95 pona ba mosusu. Merci mingi papa de la ville to kombina suka boyoki ndenge to solo lina papa donc ezamba liboso pete ekoza pemba la suka te to banda koleka pona koyeba lisusu ya mingi yebele pona papa na biso Simon Kimbangu. Merci to kutani na ngonga mususu kaka na numéro oyo bozape zapete. Merci.